Voilà, mbote bandeko balandikana une télévision, bino basobolinga kamifikana, pe grâce Dieu mi arc-en-ciel pour na compte émission sur terrain. De Tebisa Bino, chez moi, les rendez-vous étaient toujours respectés. Alors pour aujourd'hui, Toyambi pona Bino papa social honorable Edi Yeli Molangi o baby bino banso po to ko betele CTT bino banso baby ba bolanda kana kin bolanda ka émission sur terrain de partout au monde baby honorable Edi Yeli wana nde lelo toye pona ko so na ye moi marambo etali circonscription électorale na ye lokola azali élu ya commune ngingir na bosanité à parti cher ya président Jean-Pierre Bemba Gombo mouvement de libération du Congo MLC na bokuse nde na lobi tozana ndeko grâce Diomi Mbote, grâce. Mbote Miki Kana, Zamalam. Très bien, merci. Nangolo Nzambe, to l'équipe Bamon, on peut s'appeler honorable Mbote, papa social, honorable Edieli Mbote Nayo. Mbote Mingi, Bandikunanga, Papandisa. Voilà, honorable Boni Santé Nayo, Morona, nous personnellement, santé Boni. Nous, santé, mon organisation, santé Kito, Gonzamba, Zosaragas. Bandeko. Balandi honorable dit il a vu santé za malam de tozo mona kanangolo nzambe bongo santé ya fondation circonscription électorale na yo ya ba électeur na yo santé za boni en tout cas na ni na ngai ngingiri ça en tout cas ba fondation mobimba abandi kwa ngingiri baza malam makimo mikratalizanga mikemikete mais en tout cas dans l'ensemble c'est bon. Honorable dit il toso kende pena liso na biso moi motuna moko eza penza curieux honorable to ebité relation na yo lelo na ba électeur na ngingiri na ndenge ya kala eza boni mama mi fi na kubanda oboyi oyebi nga za muta terrain na pe papa social depuis 2012 depuis la fondation en 2012 tel lelo donc ba peut-être ceux qui na c'est moi 2 semaines na moni do pango na ngate beli comme na salité ni zanda kunanga tuza malamu na bande kunanga ngana yaki tipo na élection sur l'équipe de l'élection de la Tikaï Kala pour la sous-sol nous pas population depuis 2012 tout ça 2021 tout ça madame la population a toujours na terrain la population honorable Edi à part qui député provincial aux alliés président de la fondation ils ont apporté et ils ont porté comme on a eu moko objectif il y a fondation dans les années mais ça qui fondation pourquoi pour la koyeba kosangisa bande kunangai loso bina zoka ngilimu bana salisa bango ekuzala mwa kokosoni nzamba pesinga makanisi na bonya ya kusala fondation nazu kusala fondation n'explique moi ndambo tubiteka fondation tu so ayino tu kusala elimbo ya kuteka carte ya identifier bato uya lingi papa idi ay kusuma carte akoti na kada akoti na fondation pour la nasa fondation n'explique lisusu yali pour la passi na pasi na mona bande ko na pasi de ba souffrir bino il faut ça eloko moko la kobongisa pour ne ba ko canaliser pour na ko sala c'est mon dieu ba to subaye papa pesa na ko rater mais sur na ba to ngai o baye baza to tambola elongo moko na bango na sa fondation ina ko suna bango bita sa fondation ya lipo na pasi. OK 2 ans déjà depuis oza na en tant que député provincial na ville ya Kinshasa na l'initiative il y a président Félix Tshisekedi ni déjà au apporté na population quinoise. Merci beaucoup au tuninga na apporter la population quinoise particulièrement na ngengi na memi na ngengi na memi baba makanza izo salima tozui elengesa sayo yangwana izo salima asosa izo salima L'Engue, c'est un gouvernement provincial. Oui, maman, on va ça. Est-ce que ce monde a député à une zéla avec au sala balabala de 10 km? Sinon, il y a une population dans la. Ils allaient m'assurer que ce soit gouverneur. Ils allaient gouverner provincial. Mais qui ça gouverneur que gouverneur, ils sont côté autour de la cocoso. Tape sur côté de la Mikakatan. Des vacances que le gouverneur a dit, avec au sala yango, au sala va passer un yango. Voilà, honorable Edi Yeli Molangi, papa social, l'homme du terrain. Yé morabe azal l'homme du terrain, moi n'engiringi. Honorable ngala zozo ngakana be électeur na yo relation na yo. Honorable Edi Yeli na ba campagne ya 2018 poto ke na mapona mi. Honorable zaki soko zo le kananzela. Population ngiringi ba misu bazo teka na bayaka na bazo landa nga je ne mens pas ba oloba. Papa, to ya ka ba réunion noté mais le kana yo poto voter yo. Est-ce que nde mo zo tela maman ndezo kendela po kala pété 2023? Ce qui campagne peut bandi pour la 2023 aux akara
na niveau nous a qui n'ont pas 2018. Ah maman mi fille 2018 na ba même sous c'est ça sous fois 10 sous. C'est pas beau. Et bah qui ça me sous maman mi fille. Ah bon? Pour moi ni ba me sous qui ceux qui va voter papa au Kili là. Mais papa ça ka pembeni ni papa. Pour moi beaucoup changer exacté. Là toujours la population dans là. Tu vas me dire la mec là ba 22 000 voix. Peut-être la monsieur ba 35 000 voix. Ah bon? Pour ba moni misala, mais mutongo ça na biso. Donc confiance c'est dire que na pas de banga ngeli. C'est que qui ça ngeli le maman mi fille. On a tout kabana. Pour mon até pour bato ba kolanda ngai baza libéré. Pour mabe on ngaka kuluba chaque fois. Na la kaka ba nganga ngeli na campagne teke. Na kobongisa kura, na kobongisa boyi na kusabo na rakite. Baki na kosala na kotika socialité. Baki na kotika socialité. Pour maman mi fille, so zuma kama maman Isaac Kinchesa mobile. Courant. So zi c'est ça courant Isaac Kinchesa mobile. So zuma kama mabulu Isaac Kinchesa mobile. Na ko kula kabandi kuna ngelo ko sala tena kuna panga lukuta. Na kumi lukuta na ko sala soni. Campagne au bat basala ka campagne lukuta ngala linga ngote. Moi be misona nganyo subaka na supporta ka lukuta te. Mais finga ngana kondima ke uzo éducation mabe et pas ba botina yo. Pona nini? Loko zubana ke wosu na kumi député ko sala ngo. So ko sala ngote. Pona nini ko sa population pona ko sa bande kuna yo. Na raki bangolo na raki social. Donc on tire la sociale, la tiki sociale à honorable olingi ngirengire mingi apparemment bo bandeko baluka kona ba commune mususu bangi ba bumbu wa makala ba bandalungwa selemba kasavubu eza batu mususu ba senga ba kota na fondation bazana ba district mususu siko okanisa nini osuka na okaka na ngirengire makanisi peza la kateta mususu ke lobi kuna na tsepe na funa po bana bumbu pe baya maman vi eloko yoso ezaka mabongisa nzambe soki nzambe abiki tango na ekoki pe na ba parti politique na biso o tozali na yango na parti ya MLC ya mona mboka Jean-Pierre Bemba Kombo so apesika ningisa na kota na funa na kokota funa soki pe nzambe alobi no honorable yelo na province okina national isa nzambe en tout cas na force candidature o nzambe ibinyo so o isa magaza mukame mai so na bilelo a lobe kebe isa malamu te natika eloko nyo so isa manantango na yango oyo ekobisana pona ba élément na musuto landa ba itande iketo mona honorable di yeli bana makala bana bumbu fondation de Panzana fondation zo panza malem na nga kokusa te potone itando ike celui na posi le lot batwa landa bu kuzamala mote fondation zo panza na malem po na mi feza pe pasi mingi on passe za mbuka pour fondation zo panza na toujours pe ba de lance belia batu na moto ki malem Toyebi papa social, Mambasala rana terrain, c'est un homme du terrain. Mambasala rana terrain, alors lisungi na openze utawapi. Donc mi fibile mutuna ngal toujours mutuna ona na bandi kwa panzisa. Ba action leki makasi na terrain. Tout à l'ingwa moko ya munene ya MSC parti politique et tout ça toujours nzambe liboso. Ba ke na nzambe tokolo. Ozali na ngai sengo ezali makanisi oyo nzamba pesa kangai o maile nzamba pesa kangai. Pour le second biki ngai edi ekumi mabe izande nzambe mutapesa ngana nano sagesse wanya ya kusunga bato pe bwanya wana ya ko aider bande ko ndenge pas ezali en tout cas avec les bande ko ngate honorable di yeli ba parti politique eza ebele et le roni vraiment motivé au kota na MLC intérêt moi eza na kati wana te parti ba kota kana intérêt te maman parti ba kota kana idéologie Isaka moi ça m'a soli busanga moi ça m'a za fiancé moi pas za fiancé à 5 ans ba musu fiancé à 6 ans ba musu ina ni babalani kubana bangwana po nini basangana elongo makanisi eke elongo mingi na kindeki po makanisa mona mbuka Jean-Pierre Bemba Kombo makanisa za kuzana ngona kati ya mbuka yango za makanisiona ona sadira kina kati ya mbuka ya libération du Congo soki makanisiona les sous-souté na kokita mais tout ça makanisi nzamona ngona Jean-Pierre Bemba Kombo ngaka kalisolo ya fondation honorable Edi Yeli Molangine na kanisi lisusu biso bapanisa ngoto tambola kapeto zwaka ba information na binopo batu babi ke non ba journaliste mbe bazala na bango honorable Edi Yeli to tambola mkomusu na ngenge na zoka babi papa social penza biso zalaka na tolonga na biso poto mona na biso clarté ba mona clarté bakena na ba msu baba pas social a négliger batu na lingi honorable Edi Yeli yo moko bisa ba électeur na ya commune ya ngirengire ba baloba ke to lemba na biso to mwana na biso ka bongo en tout cas tout n'est pas social yango na kotika moto na bango tende ba olanda nga bayoka botinyanga na tuna moto na pas social yeyo ba misu ba bi obwaka na bango négliger na bango
Maman Mifi, papa social akabokana mutute. Papa social aboya kamutute. Nasi depuis depuis 2012. Comme Kamabukuta. Tous allez toujours elongo, toujours ensemble. Soit si mutuko na nembala. Depuis 2012. Donc tout ça naï. Ozine de Kobuna Sita. Ozine de Kodome Boketa. Bande kunyo sowana. Tout ça bango elongo. Tout là kana bango elongo. Tout là bango elongo. Et le komoko izangi biso na kati ya fondation za tetona pour biso bien. Ndi bana maison va tout ça biso bien. On a tobaka lukuta luvuno. En tout cas directeur aza Kisa Boulu, un bon directeur. Abi musala malamu. Atama kamunzila, wama kama lukuta. Wanze mutabi boy. Bibinga ke wandoki. Pour amna comme ça directeur sala kasaka musala malamu akiparate ikolote ndeti andaka honorable ndinga zali. On de komi filabe pour moi lisolo muke. Ngaki pa ikolote. Oh Mukongo, Muluba, Mutabandundu, Muswahili, biso biso ablo konate. Tout ça la kamusande ke sengeli. Tout ce qui est dans le dossier et pour les cas, c'était comme vous avez contre ta directeur la caille. Ata directeur la qui. C'est une semaine pour trouver la solution. Bon na bureau ndeni bo procéder kuna na bureau po ba bipe bureau makambo na kabela zo ko attaquer te mena o tuna ga mituna bande ko bandi botinda kingai bureau kuna nde la fondation bisika bureau ezwami na Muvenda kuna bayamba ndeni po koma so ke kuna kutu ezaka pasi tozo comprendre mekaleza la boete na bureau kuna pesa bango message bayoka ndenge nini kuna opesa mitindo bayambela ka ba dossier bayamba bango. En tout cas, je vais dossier bien à bureau. Je vais faire Francine Bonzi, je vais faire na bureau. Je vais faire madame. Je vais dossier nyoso, il m'a dit likolo awa. So na ke ba dossier ça va te kotaki. Maman mi fi. Au moins na kati mutu tuna ke kutu na leso mususu. Na musu mutu tuna ke bureau ba mbaka malamu te. Na soki na miki kola kisa yo bi to mutu ya ki na ba dossier nyoso eleka na bilili. Mais mami fi omuna ke yango dia za ba kisi bia za ngume sanza ka imbo bendeni pour bureau de basaka musala tout ba dossier nyoso malamu eza mutu ya kufeli eza bato ba fond de commerce eza ba EDB tout ça ka mami fi na kotanga te pour ba soko pesa liboka mobali liboka mwese e bate bongo parce que meyo le seblo kona ugaga usa som bureau e ba sa musama. Voilà bandeko balandi o bozo loba pe boloba kana biso ba panza entente tambola kana nzela était honorable Diyeli atika bino banda kuma député et kuma ka bongo bureau bino mo ki bien pas honorable Diyeli abiasa toujours pene na bino am sika na bino te puis bureau ezana pona ya bino bande ko bandi to pemisa honorable Diyeli a paiement to anda quelques œuvres ya honorable Diyeli. Opération Sukola Ngiringiri, initiative lancée par l'honorable Iyeli Molangi et 10 députés provinciaux na compte ya mouvement de libération du Congo. Oyobana Ngiringiri babenga ka papa social pe solution na bango ezali koko ba toujours sur terrain na ba œuvre nango. Samedi l'équipe le bien le 5 juin et dit Iyeli na équipe naye ba kitaki na venu Shaba na molaya Ngiringiri pona kota la bobe bianzela pe koyeba kobongisa na koyeba ko faciliter ba sel nzela o ba utaka na ba différents coins en ville province ya Kinshasa. Les capés ko selanzela ona kimia sans repos samedi ango honorable Diyeli akoba ki lisusu makolo ti elenge sa esika gouverneur ya ville ya Kinshasa Jantiningo Bilamba Kayaki ilongo na équipe na ya gouvernement provincial kotala misala ya botongi nzela ya elenge sa lokola yepe Eli à Kinshasa honorable Diyeli azanga kite kozala pour l'intérêt de tous sima awande azonga ki kotala misala na ye ya balabala Shaba boyoka population pe ba bénéficiaire ndenge ba beti ngonga Lancement et opération Sukola Ngiringiri et Salemaki samedi 3 avril 2021 et pas initiateur nango honorable Edi Iyeli Molangi moto ya Ngiringiri ya solo déjà à 7h30 adalaki na siège ya fondation naye pona kozwa quelques membres ya fondation o babongisama ki pona mokolo yango ko sala salongo balonge na siège ya fondation ezami na Muvenda croisement Gambela makolo kokoma na bango na Ngiringiri croisement Shaba et sika élu ya Ngiringiri na compte ya mouvement de libération du
du Congo asalaki ya motuya lokola troisième fois ya kobwakisa mabanga pe bakayas ezipa mabulu ya minene esalema awa pe mai etonda mai yango kouta na mbula pe bipai na bipai ka niveau ebusha na makasi na ye asalaki mosala pona koluka kokire ka niveau epesa nzela mai eleka pe kaka wana azwaki badoléance pona mai matali nzela oyo kobeba nzela oyo epesaka pasi na mituka pe baibanso basalaka nzela oyo kouta bipai na bipai po bakutanaka na mikakatano makasi mabanga ebwakami engin pe mituka ya minene ebandi kosala mosala nango oyo epesi esengo na population pe bachauffeur kotombela Edi Bolamu pendant que misala ezalaki kosalema honorable Edi Yeli akobaki lisusu kotala quelques membres ya fondation oyo bazomaki na nzela mpona kokombola na différentes avenues pe kopakola mwa peinture kolongola kaka salite na commune électorale na ye boyoka ye ndenge ya biti ngonga yango nalakaki na bito bandi opération Sukula Ngiringiri natalaki bisika oyo ezalanga kokoso kobongisa na proclamer chaque samedi na kokita kosala musala soki aussi samedi oyo na shaba tokokota na sosa moto ya boye ndenge nini Ngiringiri tikela ye esika te akobana ye kosala mosala po eloba bango moko uta Ngiringiri ebanda moto ya boye nana ezala te na yango honorable Edi Yeli Molangi koba kaka na kosala makambo ya boye ngonga ebiti. Mouvement de libération du Congo très visible na commune Ngiringiri toujours na nzela député provincial nango honorable Edi Yeli Molangi papa social pe président ya fondation oyebengami na kombo na ye yazali toujours sur terrain na circonscription électorale na ye sima yakosi sa tournoi ya challenge dénommé Edi Yeli samedi 11 septembre ezalaki tourna ye pe kozwa bakado bomo mesano epai ya baélecteur na ye na kota lolenge ye pe azalaka na bango tango nyonso na ba différentes actions ya tour oyo ezalaki kaka commune ya Ngiringiri te kasi ba commune nyonso oyo ezwami na funa wapi fondation Iyeli pe ezali Bumbu Ngiringiri Kasavu Bukala Makala Bandalunga Selemba oyo pe bazwami lisusu na kati ya mouvement de libération du Congo na nzela ya président nango honorable Edi Yeli Molangi. En remise ya bakado esalemi na terrain bondo sima ba cérémonie ya ndenge na ndenge semoul tabawe utaki na bureau na ye ezwami na commune ya Ngiringiri Makala Makemba Bible kote pa ya basali na Nzambe ba jouer ya quartier Diomi oyo babimaki champion pe bapesaki ya bango cadeau bakisa bayi catholique na suka nde ba coordinateur bapesaki ya bango ya motu ya cadeau oyo ezali ya ngombe ya munene pesaki esango makasi na eli ya Ngiringiri Edi Yeli wapi pe aprofitaki na kopesa bango message ya président national ya mouvement de libération du Congo président Jean-Pierre Bemba Gombo boyoka ye bana Jean-Pierre Bemba Gombo tika bina bana Ngiringiri ndenge tango usipoza kosala visibilité bolingie mingi na Ngiringiri mais na la kibino papa koya kotela bino Ngiringiri ndenge mama yaki ndenge papa koya eza sengote papa koya kotela bino na Ngiringiri mwandambo ya bayi fondation pe balobaki boye tolingaka batu oyo baza ba job oyo ezali tanga pasi pe tanga bisengo akondimaka toujours fondation ya Yeli. Voilà, bandeko balandi tozongi lisusu na honorable Edi Yeli botukula na action sociale na ye oya mesa parce que ya papa social numéro 1 ya social la ville ya Kinshasa. Toku misate metolo auto mwana c'est l'honorable Edi Yeli Molangi po uta 2012 fondation e bandaka na mokoto tozama ba histoire e bandaka na mokoto na structure kaka moko pe ya sona mama na kufa mais fondation ezoko bakaka honorable Edi Yeli Molangi ba figure mususu ezaka na fondation ce sont parmi les exemples ba ebisa ebiso maman journaliste yo moko kita otala tant bozaka na ba activité honorable po bino bozaka na bo accompagner bango tala ba figure bandaka nango na lelo ezaka ba figure moko te bilongi moko te malobomboka yo. Merci beaucoup maman mi fi mo pasi sango obi malamu biki batoto bandaki na bango le musupi asikape ibakisami au moins que fondation ezotambola malamu ki makambo ki malamu bataka tozaki ba Yvonne bazawana ba mavero mu bazawana ba mavero konya bazali tout ça voulait bien mona soki akoli fo abota pete le biso ne toboti bana bo bana biso ne fo babota bana beaucoup appelle le mususu asikati en tout cas fondation est très bien parce que bazo comptable biso écoute ebili akolika kutu siko papa social relation na yo na bandeko na yo ba collègue député zandeni te na keno mama fifi na pesa la keno musikate na beno na bumu na lekina no zibati banga iso na bandai na za malamu na président poi
soki ozwi na kalamu tona ba elimbale ya kalamu honorable Jerry Dikala tona honorable Mbo Kazala na Selembao tona honorable Liza et la premier ministre tout ça en bon terme tous ça likamote maman mi fi ngana za pam na batute ngana za pas tout ça 48 soki ke aider pour na bato ils malamu te okoti na vie na ngana za pam na batute et là on a comme ça ba parents na ngai iska za pa pima na pe aller offrir à maman na papa ba pesa éducation ya ba problème te mundi na social na za pesa na bato nyonso ngana yo kolika te ke ka mutu mo ndeto sona me solo boy na ko tema masura mutu te na ko tanga kuma mutu te otuninga makama social on explique makama social na ngai pana ke na gauche à droite na sabo non na oke na oya sengeli oya ngai atanga masura bato te atanga pe mutu moko pete éducation ba pesa ngai yango. Honorable Edi Yeli, électeur na Yangir au bazan na posa bakota fondation Edi Yeli Molangi. Procédure nini sengeli balanda. Maman, tout ça procédure mususu te. Bana ngengi ba yebi esika bureau izomi na movena. Carte ya pamba, carte 2000 francs congolais. Et que sur ma carte na yo, beaucoup za problème musukuna na bureau. Problème surtout bana etandukia wape. Okine kuna na bureau ba constitution 2000 bureau tambla. Isa facile. So kelelo, ko sumi carte o sa na fondation balamoko. Honorable Edi Yeli baninga ba député nyoso pe bazandenge yo zala raté na terrain. Makoki ane utaka wapi? Na dela iseke okina osala na ndenge na ngai pana otra bania. Yo maman na papa bazaki obota oti. Est ndenge osunga ba parents na yo baleki ba yana basunga ba parents ndenge moko. Ndeye morote. Ezaka bongo te. Nto muto yebi ndeni ni akoko so bandeko na ye. Donc na osa musala ndenge na maman. Honorable Edi Yeli toyeba yo président ya fondation chaque année batu baliaka soso kutu so nazonga mwa sima na mars ezaka maputa na décembre soso loso bando koma député kweya o ozokoka esute to lembi na o tika kama action mike ba action mike te mama mi fi ba oza ba action minene ba action mike ponga linga ko mingi te na linga bilili salima batu ba mona misala ezo sala mama mi fi tozaki pouvoir na 2019 non 18 élection de Moussa Bani en 2019 ouais na souka ça de décembre 2019 na mauvais la soso ya maki image ezali bakabola ki toki na 2020 bana ngengi moi mukwa baliaki image ezali et pour 2021 et donc nous avons ça ko ça na osango te pourquoi ata batu ndeba kumela 20000 no ka bablo na décembre 20000 personnes comme la paix matin te paix matin ezaka mabongo selité maman mi fille na oka pe papa edi ateki ndako pa kini campagne oka pe teke papa edi ateki lupango parce que biloko za mayele on ba pesa kangai na bonya on ande na yosali 20000 soko ta temuko ya li 31 et mon ndeki batu 20000 personnes ba biloko uto so ozo biloko za na carte na fondation edi. Honorable Edi Yeli tomoni misala ezo banda na sayo yo mutozo eza initiative na yo tondengeni to ya gouverneur de la ville. Oui non venez à ville azali venez à ville qui a Kinshasa Mobimba. Si vous venez à ville à Ina Ngirengere, particulièrement avec honorable Yeli Mtakisi, vous venez à ville à Kinshasa na kata Ngirengere. Tous les cas qui na confinement, na air na osala pour maman balaki mingi sika sayona. Zaki suki mbule beti somo matata. Bon mon abilili, on a bien gouvernement provincial, quelques ministres, tu vas ko saba misala wana, ko bo eno ko mabanga pour ko sunga population bino. Mabango na tie ata déjà 3e secours tout ce qu'on a makadam na kitisi gouverneur ya ville Kinshasa Chantini Ngoblambaka bi gouverneur utala sayo abi honorable to sala sayo et que moi mbamba na litoi ko bakaka vous boni sayo ni sabi ba ko sala sayo et akokisi sayo utala monike azamuto maluba ezapika sayo te na shaba tolikaki na elenge sape bomuna pe image utulika pe na gouverneur na shaba bomunaka même bande kunanga ya bumbu bande ko selembao balikaka eno to sa musa to saka musa pona nini pona ko rappeler bango o to zo sala izaka mutulelo za maladi o mai innovation o mutu ekita mais malade ezali shaba wana to ko sala bongo pona ko rappeler bango ki bwa kotia biso makadano na poki ebonga na moni passe na shaba wana ko tia boye batu bande kunanga bumbu bande ko selemba bande wangiringi ba kobenga papa pour les bandits tutu bo sala nga passe izaka mbela ya kobenga bakonzi ba ko sala misala ndi yango moi liloba na bakonzi bayoki pembela na yo basali mosala moi liloba pana bango tele ba pesa ka merci
oyo soki boza mpe bana ebei na ndako bakopesa kaka yo ezaka mpe esengo mingi fona apesa nano ndeko biso gouverneur merci na ndenge mpe azokamba azosunga nga na ngilingiri misala ezomonana mingi napesi merci mingi mpe bandeko ya ngilingiri bobatela bisika oyo tozali kosala misala wana oyo mosu ebebisaka moni na makanivo boye ozimula mobwaki non fo koyeba kobwaka biloko wana malamu mpo ekanga susu banzela te mpo mai elekaka malamu napesi mpe président de république merci mingi mpona oyo nyonso oyo azosala na ngilingiri ezali ye mpe moto aotia makokini basala misala na ngilingiri en tout cas napesi président de république merci mingi. Voilà, tokomi kokoma na suka honorable Edi Yeli makambo ya Kinshasa bopeto po tozomona penza musala ezosalama na ngirengiri kokombola penza mwa message sur la population na ngirengiri pe ba fondation na yo basimbi pena bopeto ya ngirengiri mwa liloba pona bango te papa Edi alobaka mpe asalaka te tobakaki sukola ngirengiri yango ngirengiri ezosukama il faut ozala motema mabe oza motema likundu ondima te non bon c'est normal mbana te nakondima yango eza normal. Mais en tout cas, Moussa Zosala. Ce qui a coûté une dingue dans 2019, ce qui a été l'élo, moi qui change mes amis à Katangiri. Change mes amis à Katangiri. Et tous autres, ça a malé, mais ici, ils ont changé. Tous ceux qui l'élo, maman, me finissent à Moussa Moundene et la Kimbangiste. Depuis la salle à pont, pour me faire la Kimbangiste, on a ma fille. Ma casse est battu à Soso Tougo. Et tout ça, Missala. Sous-ponté au Saka Missala. Moi bebo pe tongo suka kana kokombola po ni bokenda tindi kokire pe ba kanivo okotala te ngalinga ko batela ngande ko mona baso kiba kanivo na somba mituka olonga saite mituka zomi na somba mituka zomi olonga osoki balongoli salite batina mituka baki babwaki baso kiri bakire balongoli mama po wamona ngenge te bana ngenge bayebi bisika mususu oyo ezalaki soki mbula ebeti bakozala à l'aise te mais soki mbula ebeti bisika mosusu bakoki koleka malamu totambola malamu mama. Honorable Edi Yeli, premièrement biso na bapanisa totombeli mbotama elamu mpo elo eza mokolo ya mardi 23 novembre 2023 ezali jour ya mbotama na yo mbotama elamu na yo. Merci beaucoup maman mes filles. Na moni pe cadeau pete mbotama ezaka na mondoko na moni cadeau te. Biso ba jeunesse cadeau ezaka bilili nde tozoka bwana tozotikela yo olanda baye bapesi yo mbotama elamu surprise pona yo. Bon, joyeux anniversaire à toi mon amour, l'homme selon mon cœur, les papas de mes enfants. Si je peux chanter un peu, ouais. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire mon cœur, joyeux anniversaire, mbotama et l'amour. Mbotama et l'amour, mbotama et l'amour, mon amour, mbotama et l'amour. Joyeux anniversaire encore une fois pour toi, mon mari, mon tout, mon ami. Je sais pas quoi dire, je manque le mot pour ces jours ici. Ces jours très merveilleux. Fabuleux anniversaire encore à toi, mon amour, le père de mes enfants. Donc c'est ton jour. Bisous. Je m'appelle Yeli Mompaka David, le fils de Yeli Molang Edi. Je le souhaite bon anniversaire parce que c'est mon père et un anniversaire à lui, de bonnes choses. Merci beaucoup. Na souhaité petit frère honorable Yeli Molangi, joyeux anniversaire. Aza porteur ya kombo ya papa ya biso moko. Inde papa malamu, papa social. Voilà une milata, malgré fois ma bé. Mbotama et l'amour, mbotama et l'amour, papa social. Mbotama et l'amour. À cet instant, nous allons profiter, nous souhaiter honorable Edi Yeli Molangi, joyeux anniversaire. Que le bon Dieu te protège. Après ça, santé, nous sommes à santé. Après ça, courage. On continue toujours au Cambodge, on sera toujours un projet, nous allons toujours réélu. Qu'il y ait une élection et qu'il y ait tout le joyeux anniversaire à notre honorable papa social, papa Yeli Molangi. Donc, les lots, les andés makambo. Anniversaire à papa, la mission à moutou moko malamu. Papa bana, papa social, talakaka.
Joyeux anniversaire honorable Edi Yeli. Plein de bonnes choses. Tout ces pays vraiment na ndenge Zambie abatelio. Bon, je profite pour l'occasion anniversaire. Il y a papa social honorable Edi Yeli Moulangi. Date le 23, vraiment joyeux anniversaire papa social. Joyeux anniversaire papa social Edi Yeli Moulangi. Nanonkani Mama Leontini Yoka Bolumbu na papa Yeli Moulangi Charles. Joyeux anniversaire député élu Nkangiringiri. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa social, joyeux anniversaire. Merci à vous tous qui aimez Canal King Télévision, qui nous suivez à travers cette émission sur terrain. Vous comprenez que tous là qui peuvent terrain, na honorable Edi Yeli Moulangi binomo boyoki bandeko bana ngirengiri ba obozali na ba obozala ki obotindanga mitwana tuna boyoki benopo honorable akabwana mutute akanisaka pe kokabwana mutute azaka kandenge azalaka toujours l'homme du social odi kabipenda boya kakoyamba so babengo honorable yesu téléphone na balusi honorable Edi la bilouvunu botika malamu na kokoba kolanda manaka ya Canal King Télévision. Merci.